Chers téléspectateurs, l'Iloba officiel, toujours dans tournée pastorale, il y a ça, grandeur. Les prophètes Condé, Paulo Dominique, voilà, nous continuons toujours dans la tournée pastorale, à Lukubama, toujours dans la route Mokali, dans la commune de Kimbanseke, il y a ça, grandeur. Le lot a commis 9e confession religieuse, à Wana République du Congo. Dani Boko, merci dans ma caméra. Tu comptes dans Katia, église de Wananzambeya, Lukubama. Merci beaucoup. Le combat ma 3e cellule. 3e église la Kinshasa dans le monde entier. Amen. Vraiment, Nandegel le Bandaki, Miki Bachaki, Ata il était qu'il aurait comme un monde entier. Et puis les lots, il va confirmer 9e confession religieuse. Vous calculez à Isaac, il est temps de le bandar. Mais gloire à Dieu, dans mon inanda, gouvernement est comme place beaucoup quand même favorable pour la chambre. Il y a pas de la niveau dans le gouvernement. Amen, Bota. Il va continuer de valider signature à chaque confession religieuse. Quand le doit être comme la cour de grand.
tobanda kotambola kola bana mike mais lelo tokotambola kola bamikolo parce que troisième église dans le monde entier comme combien les églises tokotanga na nombre toyebi kutu te même na Kinshasa mpona koyeba na nombre yango eza difficile mais okoba mpe okoba mais wana ezaki na salo kokola bi église bomona ekoma quartier par quartier wana bandimi baza kaka 100 okanisa lukubama ezaka lukubama na église nyonso bande bandaki esika ezali kaka bayanke kaka lukubama oyo babengaka bayanke kaka lukubama wape lisusu namoni te kaka lukubama vraiment église ekoli bino mpe lukubama bokoli quand même botongi ndako kitoko c'est bon peta bombatisa bamosusu baza likolo. Merci beaucoup pour l'église à l'émotion qui na Kinshasa église à l'émotion de moko asali cadeau ayaki atambola bikate aye na iloba azukimia abilupango na ngeza na lukubama abi oh place wa bino mo boye bi place ezali est-ce que boso na bisala mo ko samuna te oui, puis place, il va pas ça du pain. Mon côté là, non, faut tout ça dans la boule, pour voyer, déjà position boule, tant qu'on est tombé. C'est mieux. Mais bon, pas qu'on peut que ça même les langues. On a une bande d'années, tu vas voir un message, de pour zone ninga na ka be koninga. Bande wali banda, attaque mon été, malin boyo comme message. C'est vrai que vous avez belé mouvementé, vous se bousculer pour tout le monde, mais c'est impossible pour tout le monde à aller là. Maintenant, on a oublié ma fête au monde. Donc, vous voyez comme moi qui m'a dit loba, Hollanda loba pour na bougie en zoto. So Hollanda loba pour na bougie en zoto, kotika liloba. Liloba est pour la prospérité. Et pour l'abondance de le départ, na banda ko yebisa kolo abano yebisa keliloba eza pona luka lukumu ya mokilité nzambe pesa na boye na teka na koma bien mupakani nzambe na bala mupakani nzambe bana mupakani nzambe na kende poto mupakani na sambela kwa kene mboka boso basambela pono kene mboka akimvila kingundu rien mais quand on a poto kolo loterie na zwa ozwa te mukana ya wesa biloko nyonso na bapakano bato balubango. Ne soyez pas comme des païens croyant qu'en multipliant de 20 paroles ils seront exaucés. Bon basenga kolo sumanga boy est-ce que vous comprenez oye bisanzango asalaki yo moto nyonso za wana na bo bali banda ozali projet ya mukolo yo bandaki yenda yebaki asi atrasaki makambo nyonso kolega na mokilo ya se ko forcer nzoto te ezate ko miboma nzoto kolo sunganga ko matangomba ko sala ba jeune de nzamba ko yoka yo non salaka kamalam ce n'est qu'en faisant du bien que vous serez récompensés. Salam alam mingi balbagana salim alam mingi badimanga te oningi na ndima yo mutamukile ndima no ata mukili baboyi o ata bandimite sala ya wani ndima malamu nyonso sana mukili yo nzamba ko récompenser yo. Tout bienfait a toujours été accompagné avec un bon salaire. So mutamukile sali ya futio nzambe pa futaka ko bateke ngana décourager pour na sali malamu mingi bazongi salanga te c'est pas bakamukili ata bazongi so teza mukana ya tika o sala toujours continuellement malamu nzambe un jour afuta yo ata futi o lelo te même lobi okuna même après 1 an même après 10 ans ata pesi yango nyonso salaire na maboko note mais bana na bana bakobota na masima bakotikala kozwa salaire. Ah, mais bande kona Kristo. Yikampi ko pona loba pona ba bien matériel te. Yikampi ko pona bozu ya nzoto te. Yikampi ko pote mokolo kolala molimo na mona mboka na ya.
Pourtant, sur Lazare n'a mozui. Mozui azaki bien, qu'on lia bien, qu'on lata bien, qu'on venda bien, makam tout bien. Mais Lazare, là-bas, miette, je crois, à sa table, tala mozui. Azaki na boni, mokuta okanisa boni ngana été. C'est là que Satan, moi, ça, ne mozui wana nde abikaki. Mais azo kwela kolia yemo ko boninga azala ko lokota biloko zo kweya mawatro mawala bazui. Même surtout bazui ya Congo. Bazui ya Congo, ba église ya Congo. Lobike ko zala kututi ata bazonga nzambe. Ceux qui appellent toujours Seigneur, Seigneur, n'hériteront jamais le royaume de Dieu en appelant tout simplement le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Evra Bosso Bossala Ipona Bongisa Pont. Mais il y a encore Makambo Belé. Dans le combat, Bossala, je suis le motin. Balabala Pona Okoma, Koma Somo. Toti Kabasa de Talanzela. Sobino Baton, Nyoso Koto Bossala Rassal, on a Banzela, Nyos, frère de sel, Bokal entrée à Mokali, Boudron, l'État Tchia. L'État n'a problème dans beaucoup. Banda Bachia Bakonji, guerre na guerre, Bitumba, Bitumba, Boka Mobimba. Mais les autres, Michel, l'État, je suis là, si que je tombe. Je suis fier pour la bonne Angela. Et tu vas na makala na passe métal Angela. Comment va bien? Elengesa. Botani Angela quand Luca. Botani Bipanios Baoton Angela. Mais qu'est-ce qui empêche au pays à la Namboko? Même la Angela carte de ce tongama. Même moi j'étais étonné étant tokené Nangui. De même, habitant Yangi, Basali, Banzela, Zela, Batongo, Bache, Babeto, Bangomoko. Mais comme une fierté pour nous côté dans l'église Yangi, Bakolongi, Bangomoko, Babongisi, Basela, qui l'État terre. 5 sacs, 5, 10 sacs, 3 sacs, quartier Momba. Mais j'ai là, Bache, Goudron, Bache, Béton. Congolais, c'est tout na Bazui. Bazunion, ce Bazana Mboko, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que le royaume de ce que ça obtenu, je ne sais pas. Parce que au Talinzé, Koko Makabalsel, mais ça fait mal. Attends, pour entrer à Moka, l'État bien mis, a bien placé le goudron, mais l'entretien, bon, goudron été. Nabo basala banzela ngoba ingénieur, je sais pas est-ce que zela ya mboka na kotonga po ça la même 50 ans ane mobimba zela ya sika basia bakotonga bosusu babongisi mosusu quartier nyonso koma goudron ndenge sana mikila poto. C'est dommage entretien en zela ce que batie goudron entretien na ngote kasa sachet salité mais dans ça qui est étonné mais comment les gens vivent. Mais ce n'est pas le Congo, parce que quand on voit ce qu'on est en train de vivre, salité, saleté, saleté, bien, plein, mais Libanda. Mais quand est-ce que les habitants de cette ville changeront à cette ville eux-mêmes? Oh là là, c'est dommage. Terminé pour les Congolais. Mais quand est-ce qu'on va songer pour l'environnement? Voilà. Salon, c'est pas longo la nadine, non? Ah ouais, bon, et ton gamin qui prend la salon, banana va tomber. L'État m'a tongi pour banane. Ah, pour la pompe la bourgmestre a tongi na pont. Mais quand si bandi bat tongi pour ça, j'ai donné que bandi bat tonga pont, mais bourgmestre c'est quoi la pompe là hier. Ce qui va tenir sur ça la bonne toujours à cause sur la bandelate. C'est la population qui doit construire leur propre route dans beaucoup. Donc c'est là sur l'État, ça n'a pas de problème sérieux. Travaillons pour la nourriture d'en haut et non pour la nourriture qui périt. Et tout le guet, trésor n'a-ba, oïbakoyashima, propriété en bon frères et sœurs. Voilà richesse au colo à Sengeli Kozwa. Riche au colo de Beni Sengeli, riche à l'élo à Bonga. Colbate riche à Tanga Nambong et Belé, non, à quartier, non, Tongenda, comme ça, même riche, bon, environnement. Les Boston d'un coin à coin, tu es mon béton, c'est bon.
Un jour, le place de l'église est comme un gros, on faut changer. Un jour, les loba, pourtant la œuvre, on a vu nos pétrole Congo basala qui balabala pour tombuka maboulou, mais tout cas, zoko, ma poto, zoko, matina genou. Na lancé pétrole Congo. Votre de vie, na oya na bon sanzelo a pétrole Congo, badwaza na facilité au côté tiska église des alliés. La population batambola bien. Dès que basala qui nous a 54 $18 000 pétrole Congo. Mais cette église, on a la raté, n'a rien batté. Ngamona mituna kama quel amour bande ko bazana mo pona église na bango wana na matondi no se pesa maki na directement ko somba parcelle na lo mula ta differente botala pona bolingo na tata na jiata misikani to somba matondi action de grâce za ya konde yemoko mena zwa kango na sombi bisika ba check kombo konde te kombo église pondo kiti tango ndeko na bina ukufa ba famille batika la kuwele lango pour ma famille bazarana bolimote ba wela ah le pango ndeko na biso konde ya biso or que ça ya libota ba bien nyonso ya intérêt général riche tango kufaki libulu na moto ti lelo aza shika ba mona na libulu na moto Lazare tango keneki na likolo riche tombe la miso oh Lazare comme kuna échanger comme dia pasi boile Abraham, tinda Lazare tangisara tanga mai. Yo ka réponse à Abraham, frère. Et pas biso zali ne siga yo zali libulu wana moto makasi ata tono ya mai ko komela yote. Botala pasi riche siga zali tilelo. Botala siga Lazare tilelo. Yamona libota lukubama. Na riche, la Lazare. Bolanda exemple nan exemple à Lazare, hein? Ata souffrir na se moyo kolosa akosale la yo. Ata passe ko bangate yende mutasala ki passe mutasala ki sengo. Ata otonde na mo quelque chose, bongisa balabala ta yo moko. Bongisa na baninga pona ata yo moko. Mitoke na yo moko sala pona intérêt général frères et sœurs. Kolanda exemple la richité azaki intérêt personnel na libota na ye. Intérêt à Barish, na koboza na lukula boza exemple bandeko yangi balabala wana même zokota na balabala ndenge ba che béton na mituno nkolo maintenant ya te ya ki bango batoyo balabala na bango comme très propre ba bimisi na bakiti pona vendre sentir que vraiment c'est ça que ça sambaso basali bongo mais mine de rien ko bunga propriété comme na balabala ngi ça m'étonne. Mais si on se bat le truc à balabala, on a les passis, salité. On a quand même grandi. Abosali va travaux qui te merci beaucoup, mais plus tard on va progresser. Salon voyate. C'est pourquoi ici salon et balabala bino sera toujours entretenu. Na bino mo beaucoup ma mère na route mo kaliwana. Et comme très propre ngenga, za sale. Papa ya tango bayanga na nzela mokali mawatro congolais ni ya kuwela kusala mbongo me abongisi pa environnement te mais na mikela poto mundele tout d'abord ata l'environnement na ye ata ko lia bien ata ko lala bien environnement batno se bakoya au mona tourisme batu bauta Chine bauta mboka na mboka ba ko tala ndenge babongisa place boy ndenge bazwa boy ba ko nga ba photo et je côté sa mbongo ne fisque tourisme na carte na ville mais en RDC c'est dommage. L'église peut plein, kakaya yo nzambe kumbama mais Borissa même liboso église na mon église sur matiti na matite tonde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Congolais? Frères et sœurs, brillons avec l'exemple. Sur l'exemple vient d'en haut. Bino bosbo koli ba mikolo na Israël. Donc vous priez un exemple. C'est vrai que le Koubama, c'est une grande église, hein, une grande communauté que je viens de trouver maintenant. C'est vrai que le Koubama est beau, nyoso touti bakabasele, banani, misane, et zambouma, bana le Koubama. La qui c'est que c'est Koli, la qui ça misala. Bon, bila exemple, là-bas, Petro Congo. Dim n'avons ils auront toujours le colo. Au flanc d'abord, ils auront toujours le colo. Mais le Koubama, est-ce à combien?
Mais on avait réveil, l'église de réveil plein boy. Et vous comptez combien? À peu près. Estimez un peu. Voilà que ça vous dit qu'on a mis ça la tata. Ndiawe akozanga kostali na binote. Nzembo ezakana Petro Congo mbongo ekufa lukumu aliloba mata. Jour na yoka tu babi botika makamande ngwa bi nzamba la tibiso ala tibiso to sala bongo. Tilo bazaka toujours au top. Botala esika bazutonga. Baninga bakansa l'État mutapesi mbongo l'État pesi na différente. Bandimi bango moko ya Petro Congo. C'est vrai que vous avez quand même travaillé, vous avez quand même changé le milieu, l'église bien sûr, mais il y a beaucoup de choses éthicales. Ça l'est à vous récompenser. Amen. Tout ça va dire, tout ça va prendre moi na doba. Exactement que quand bandim bango moko n'a pas na konde ba pesa dim. Moi na nyos a pesa dim. Na offrande ba pesa, na matondi ba pesa. Baluka nzambe na bango mukola suka bazo asika malamu na bukozi na kembe. Na madame kon mama ndeka za na pesa dim na offrande da pesa katia za wana. Po nkola sala ye génération ba kotika na po nkola benir bango. Ezate kaka inumuka ka bodo pesa. To sa yango ndeko sala bino. Tonga kuna travailler non pour la nourriture qui périt. Mais au contraire, nous devons travailler pour la nourriture d'en haut, pour que vos âmes puissent être sauvées. Mais li mobebika, pour ça, Bishalaya. Vous calculez aujourd'hui, confession religieuse, 3 églises. Mais disent, monsieur Bassali, fête, il, au banda vendredi, wanana boutou, balalite, fête, badon, na bangombe, na banblok, na jouta na ba intérieur, na ba passer nyos, bazoko kwa isa kuna plein ndeko monsieur aya lui mais biso to la boy ngaro kalisi na ye pa na tala tangu sukuna pesa ndenge wana to sala fete anzoto koma babina ba whisky emerami na ba passer ba che bilamba na luketo kobina babini danse bambala na ibi kutu danse bambala danse si vous calculer ngana bino to ji confession religieuse to bina danse ni Totika obina danse ya mukilite ba ange ba mo ba obina ne bino ko tonda na bolingo bolakisa bolingo botona ya sala misata tamu ko suka yawe asale la yo bana batika na bénédiction de bénédiction en bénédiction landanza mino pona litomba nzoto te so mutakufi bachaka mo quelque chose na cercueil peut-être so mutakufi bachaka $100 $10 na cercueil. Peut-être montre. Batika moto na montre na ye. Oh, na mikanda le pango. E bongo so mutakaye ba mama bachaka na ba mesh. Mesh na mo bachaka te. Bongo bo manzoto pona biloko ba boto la. To batika le kubunda nango. Batika la kufinga na nango. Me ba yeba ta itango ba otika la kubunda na kuwela na kufinga na pona nango. Kuna nzela ekangami pona ye. Sale fort. Merci de vous vous pratiquer la justice, pratiquer l'amour. Dieu vous bénira. Vous avez un message de Motonio. Vous avez Église, église, retour à l'expéditeur. Moutasal de ma pays, Yahweh, Yahweh, ma belle, non. Atabachela qui ont mis tant de soit Yati, Arokufa. Ezi kanyos ezonge la même mutachi amote amona nguya nini zingisi yango yemo kwa mituna atika l'étonnement bokango retour à l'expéditeur ne rendez pas le mal pour le mal, faites du bien au contraire, bénissez ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas, Dieu vous bénira. Amen. Yikam pikolanda li lobapom mukulasu kwa mona mboka na ya nana zanda wana bejoto sambela ya zo nyos nazanga lola leki soki mutazo wala liboso ko konza likolo le rese ya watindaka asopakango recherchez premièrement le royaume de le reste vous sera accordé par-dessus nyos tout et ya wewe. Oye te oza wana za projet ya
mukolo ya projet ayebni na bongishela yo ubu manzoto te po ozwa ubu manzoto te po réussir c'est ça ou ceci non ko manzoto te tala kaka yawe tonda kana bolingo tonda kana boboto nkola rosa tout est possible à celui qui croyez en lui il vous bénira il vous viendra en aide kolo matela asala moko na moko kimeza na batonyo toseke na tata nzamna mo tata musasa lola penase maton pen kumpeke mo boko na buli na boli mo monene pena bo boton tata zo mo sa pona utabuli sa pona mna yo kemla likolo sala mo na mo kimeza na kata likota yoksa bote se una ubikso bokoto ikana kata likota ngolo pe maone ka bali bota bongo tata mo ndu bo senti kana likolo ikana pe kata na bango na tete yukat na bango kat na Christ na bango ya wenzam do mo mo sakata likota te kimia pe bongo pe bokoto bata mo na mo ko mukano tata eko kisama kata likota na kombo de Christ de Nazareth na mo mo centre belle belle kinu bo mona seko amen boto na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Merci na libota 100%. Merci na libota zeke. Merci ma papa, mon frère. Merci ma maman Nos. Pour la battre la bobo la bobo. Merci ma salle na bobo pe modeli ko sa pour la équipe pour la dali ko salle de tout le monde à sa polo à salle de bino.